batu batenga misi saine doctrine oracle de l'éternel na lobi na bino awa bayembi mibale ba camarades intimes pour ce que vous avez fait pour déshonorer le nom de l'éternel traitant les couples des occultistes n'ayant pas une spiritualité comme ça. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur, je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Mais d'entre vous deux, mon konaye, parent n'a pas kokufa. Mais Moussousou, soko repentir avant te. Kolo azo kamata mwasi na yo mutaliboso, azoye pour la kisayo ke, bientôt ça sera toi. Zambe na moya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na moya, olatike mo vandina mo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Sika nzama mwana papa mbolela ngai bino bandeko babolingo to lisusu lelo na cadre ka actualité ndenge tozopesa basango pe topesa conseil bandeko babolingo ezali ngai wa bino la grande dame bandeko lelo oyo kosala analyse ya prophétie évangile c'est Roger Baka pesaka na 2019 s'il vous plaît. Donc so olanda vidéo oyo ebaki message to pe prophétie eza ya 2019 à l'époque Erwana pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Alambai bazaki na en bon terme et c'était des meilleurs amis des meilleurs amis bon voilà. Et Toebi bazalaka vraiment très proche déjà et je vais rappeler na bandeko baolanda biso et évangile sur Roger Baka asamoko ya basali na nzambe na mboka Congo et oyo na bandenge moko nzamba utilizaki yepe pour fungola peuple miso to wanga nango te. C'est un être humain, c'est vrai, o apena ba faiblesse lokola ngana yo o apena ba mambo belo bato balingaka te to basepelaka nango te. C'est pas ça vraiment le problème. Les Cambodgiens ezali ya message nzamba pesa. C'est une personne au nanzila na eba prophétie belé bima pe kokisama to mona et belé vraiment et belé personnellement on a yoka na mono on a prophétisera sur séparation ya voici l'homme na papa na emukuna c'était quand ezalaka tangu mambo chibola ebimi tangu baba mukuna mutakala ya mukuna etamboli ngana landaka émission wana et tangu pe bakabwani na ya kosala émission to tiaka pe vidéo tangu mutakala ya évêque mukuna etamboli. Voici l'homme à l'écart na TV lobby quand ba chaîne na bien sûr net Olandara lobby évêque reste notre papa église Mbaganga et à lobby que Yesu kutu ba crucifié ka e mutakala na ekulusu et sala nini bandeko oza ko blasphémer oko comparer mutakala ya Yesu na ya évêque mukuna mutakala ya Yesu zali po ebikisa mokili ya mukuna ezali po lakela bato mabe. C'est ça la différence. Et évangéliste Baka aloba contre maloba ouana et papa la mission voici l'homme abimisaki et dérangeait qui tellement qui alobi et pour avoir comment on dit et supporter ou encore kozwa para na mabe na place à dénoncer et puis koluka ko comparer nzambe en mal na moto mokili. En plus, moto a sali mabe. Ainsi dit l'Éternel. Bobe banabino mbali bo kabwana. Aloba mo mambo ebele. Et quelques années après bandeko to yebi seke devé. C'est na minito lelo oyo. Voici le maroma ennemi juré à Mukuna. Au point où ACK ya kalembelembe oyo voici l'homme akambaka échanger kombo. Nabite bandeko so boyebi. Et donc balongola en assemblée na bango
évêque mukuna alongola voici l'homme na assemblée na bango babimisa ye balobaki ke azali indocile aza mwana ya botomboki asala nini tata bato asalaka nini eza ke abelaka makasi bandeko boyebi abelaka makasi azalaka empoisonné falaka kufa azali moto akobika te bato nyonso bayebakaki voici l'homme adai nzokande il paraîtrait ezalaki eloko oyo bato aseka babandaki kozela mpo wanini mpo barécupere kalembelembe selon ye moko ntango ayaka c'est ce qu'il avait dit alela likolo ya chair et le fait que eloko balukaki ekokisamaka te donc fallait koexcommunie ye babundisa ye na baforme nyonso selon ye moko ndenge aloba bref na mokuse bowane ya makambo na bango me eloko biso toye akolobela eza likambo ya prophétie donc roger baka moko baprophétie apesa alobela sur séparation na bango mibale alobela makambo mwa ebele bandeko oyo tomona mpe ekokisama bato baebele bazongisaka baprophétie ya baka surtout soki eloko yango ekomi to ekokisami bato ebele bazongisa yango vraiment mais atoye koloba ya likambo ya séparation ya Moïse Mbiye na Mike Alambaye cause oyo nzambe akabolelaki bango to asalaki babeba na ezali baprofane kombo ya nzambe ntango bokoka koprofane kombo ya nzambe profane veut dire ayi bandeko bolimbisa ngai kofingisa koblaspheme kosabote donc na ndenge ya mabe kombo ya Yesu lelo oyo les amis naoprofite napesa témoignage oyo naoprofite naloba likambo oyo je vais profiter d'en parler na ngolo ya nzambe na mawa nzambe je suis dans les prophétiques et ntango na bandi likabo wana ebandi kosala sika na vi na nga nzambe amemanga na badimension ya makasi autilisanga trop alakisanga makambo tellement ebele sikoyo oyebi kaka mwana oyebi na makambo yango te omona ngo neti ka bandoto moko boye mais sikoyo ezalaki tellement c'était tellement effrayant mais parce que nga en fait nzambe alakisanga plus baserviteur de Dieu. Ouais, lorsque le prophétique commençait à déclencher dans ma vie, Dieu me montrait plus les serviteurs de Dieu. Et en haut, moninga, son na lobi na bino. Bon, j'aime pas aussi mentionner le nom des gens, mais ceux qui na yebisio, na obeta tolote, na olobate ke nga ceux qui non. Son na lobi na yo, mon frère, to ma sœur. Au moni passer wana, ando ki to ana misala mabe, to aza ya nzambe te. Na oloba ngo te po bato baloba ngo. Na oloba ngo te po babetelenga lisolo. Na oloba ngo parce que na mona. Et tant que nous avons exactement omoni mbala moko non et ana ba passer mususu nga lota ba ngata plus de 10 fois na mona ba ona ba révélation nga ata plus de 10 fois donc na roba na ko betela yo message révélation ya liboso tina suka et ana pasteur moko c'est parmi les pasteurs les plus célèbres en Afrique francophonie azana mboka na biso na pesa ba détail te na o décrire ye trop te pasteur wana aza pasteur nga na lota trop na par rapport à bamisusu pe na lota na nga na mona na nga na zo ba vision mais ye penza ko na bosa na te ndoto liboso na mona ya ye wana na découvrir esika na bando landai na Casa Rema parce que ba passer ebela minene nga na bon na Casa Rema avant ba commander ba komi pour Casa Rema bimisa ba passer ebela voilà mukomsu na lali na zo ka vo audible bazo bisanga oyebi ye mais oyebi nzambe na ete eleki nango mukomsu na lali ba ola kisangai aokende azaki omoni so muto ana retard aoke mbango na bosani l'autre elite je nza na cadre ya émission to sala aoke mbango na mutuka boyebi so muto ana retard siko ba ola kisanga balobi omunda o pressé wana ana réunion mo secrète ba réunion occulte yango moni ana tellement na retard il faut akene mbango c'est até en fait le Seigneur voulait m'amener quelque part même pas eleki wana ezaki ya mibale bandeko na nga ta ba message komo ya en cascade na mukuse azape passé moi beta mingi solo a passi na ye akemba effectivement akemba ya solo et c'était ça même la cause ye akenda kokota occultisme en complicité avec sa femme et le Seigneur m'a parlé de sa vie a nyokwama penza tak ba lo ba nyokwama makasi et akokate ndelo kotinda kota occultisme en complicité de sa femme avec sa femme
Et mon comme sous na mona message on a des salanga somo parmi bandoto na lota ya somo bon mon ba minu ya ba vampire ndenge zala ya ba ndoki penza non na koka ndoto ana te na koka ngote en fait na mona tellement to na ba message na ngake donc tu n'as même plus besoin on a tout non et parmi bilo nzamba yebisanga ya abima pe na ba serre to pe bana basi église na ye mais c'est un pasteur to ye bien na masolo na mon ba pasteur mususu ba soupçon ezala na bango ke abima na basi église mais ye penza mutu moko oyo ke côté wana ntukana na yoka lisolo te bref na mukuse na ngolo nzambe nazwa mo ba révélation mingi ba message ebele surtout sur la vie des serviteurs de Dieu bon mon bato lelo basala ministère na bango na ko dénoncer do sali ministère mais ya dénonciation soki tozaki batu ya loyenge to batu moko toyaki po toluka mbongo to batu moko toyaki po je sais pas parce que mona mutu ana likambo na cause na raison o ayelaka na réseaux sociaux les amis croyez-moi tolinga tozala parmi batu wana bomoni ba prophétesse na bino balekaka na ba YouTube wana na ba bitambala kubuka na elongi bande obolimbisa ngai okopakola mafuta te okotia okotia meshe te okolata pantalon te sino okende lifelo okotia manzaka te. Généralement, croyez-moi, sur 100%, 98 sont des sorcières. Les amis, je disais que la prophétesse mingi bozo mona ya YouTube na bino wana ba bandoki. Bele bazaba. Mais bango mo déjà babanda déjà ko se dénoncer. Parce que ndoki amona kandoki. Emerbi akanga mama Adeline Ndoki, emerbi akanga Ifonge Ndoki, Georges Namandoki, et puis bango pe bakanga pe Emerline Ndoki. En fait, c'est compliqué. Na yaza nani. Ou encore qui dit la vérité. Na mukuse bango nyonso ba yebani baza eloko moko. Donc soto zaki batu ya ko sala ko dénoncer ko ya na lotaki Marcelo, na monaki Joel, na monaki Songolo, na monaki Parala bandeko nanga. Les lotas musupe tonga tozala ba renommé moko ou encore tongaki mais c'est pas ça l'objectif. Déjà à savoir sonza ma révéler to ala kisho likambo surtout babiloko ya ba état d'âme ya mabe ya bato eza babiloko ke lobango na loyengete ebenda ka bitumba ko sakana te donc tu peux pas na loyengo ye na caméra ou bani ko dénoncer au monde bazana si basala mambona ba miyebi ba yebi place ba telemeli. Donc, so inza ma révélé to ala kisho likambo. Surtout ya basel na nzambe. O bato bana mondo kilt. Nzamba ko la kisa oko peso message. Ezaka po baloba nini. Juste pour t'informer, ta musoko za lozaka fana mutu wana ou encore. Okanga na ye tope, bozalaka na ye. Le Seigneur t'avertit déjà que au monde mutuana ozo na mosel na nzambe en réalité il ne l'est pas donc fais très attention. C'est pas que yo ke ne robeta solo ou encore que no sala soki nini soki sala émission so non nzamba avertir yo ka to pa apesi message pour oyeba ko se positionner to pe ko se situer ya liboso nzamba ko pesa message pour obondela pona mutu to pe pour intercéder pona mutu yes nzamba ko pesa message pour que yebisa la personne. So nzamba lakisi yo via mosel na nzambe moko ya salite elinge loba ta tindi okende koloba yango moni bato ebele baboma bango bongo bato ebele basala bango mabe bongo bato mususu bandeko nanga dès le commencement quand de bible ezoloba batikala kozala na bango ya nzambe te siko ntango yo aza mutu moko oyo bible ezoloba na Jude il y a de ces gens là oyo dès le commencement condamnation na bango ezala déjà. Donc babasi ba beta marque caché que oyo parce que ba humain ebele bozo mona bazala na bango batu normalité. Ah oui, en fait babilo on toroya torolobela ngo na ba émission tout ça. Et message nyonso eza okende koloba te. Message nyonso eza okende ko sambelela te. Ngai eza na groupe ya ba prophète mo na kine bana kombo mo babenga bango. Bana kombo mo babenga bango groupe ba prophète moko bazana kombo bayebani basala pe succès makasi plein zala na YouTube zala na micro na moni pe bakomi pe na ba TikTok basala des fois pas émission ensemble basala des fois émission pe mutuna ndenge na me bayebani
Je vais te choquer. Numéro à chaussures, tu es ici, je vois ceci, je vois ta chambre. Le bateau va faire précision na ba détail wana. Na lota bango tellement trop. Mukomsu na va na ngate na lobi mais quand même mais il faut bika. Bandeko na nga na va na ngate na fukama na bando bonde na nazo intercede nzambe baza basali na yo babunga bapengo abikisa songolo bikisa parla na tangi na bakombo. Les amis na lala te na butu wana. Namona bango moko bango nyonso bayelanga ezaki o bato balobaka ezaki benda bika opesi mbwambwa boy na ntongo nango à l'époque nake na soli na paster nanga gangelanga makasi agangelanga ayebisi ngai nana tindaki yo et puis est-ce que nzambe ayebisaki yo kesambela mpona bango le fait que tu as vu ou encore Dieu t'a montré ndelingi elobaka toi tu dois aller prier pour eux. Bref, c'est ça. En fait, et là on est dans le loba. Je disais que nazwa ngolu ya ko trochite na likambo ya Roger Baka parce que ça na mo laïté mais to meka ko fungola likambongo ya prophétie, ya message tout ça, to le bela quand même mambo za motuya. Pourquoi na lobeli loko? En fait, ça fait plusieurs années, ça fait vraiment des décennies que nzamba comme abanda ko laksanga mambo mo ebele. Namona utu diminia, namona tellement trop bandeko langa, tellement trop. Et bon, ezali babilo mo peka fale namona parce que moni nzamba e barabiso. Ngata una okola na kola très curieuse. Trop même si je peux dire. Et tant on na bonzambe, webi babilo musumo batike tika lake. Na ba curiosité nanga, je voulais connaître tout le monde. Batu basali na nzambe, approcher tout le monde, savoir. Hein? Moi, c'est là que le Seigneur commençait à me révéler des choses. Siko et ça là que na mi benda na koma kimia na vana na kwa na pourquoi? Parce que j'ai découvert que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bobi ba te belé bon viera na musika. Maman, papa, sonza baloba fungolo miso la kisho kile. En tout cas comme kanga des fois na ndako peut-être olingo bimate. Somo bandeko na ngai. Dommage que révélation sera personnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Oyo moni omutomoni, ongana moninga munamoni. Ya on moni batobele bandi marate. Oebishe likamba boy. Parce que je me rappelle une fois j'ai eu à partager avec mon pasteur à l'époque place Morona Saïla Penzambe. Ana do ya révélation ya makasi. Ta on a expliqué pasteur ta na mona boy pour na pasteur songolo, ta na mona boy pour na prophète songolo, tala. Et ça là tellement nzoto malili. Aloba na ngaka elo moko. Ayebisinga, omoni ba mambo yebisinga. Soki eza ya solo. Alobi te soki eza ya lokuta. Abinanga soki eza ya solo ndimela ngai. À chaque fois que tu vas dire ça aux gens, effectivement, il avait raison. À l'époque, j'ai eu une amie où des fois on a partagé avec moi parce que azaï pe moi nzambe azaï pe mutu mo pa na pe ko pe moi ba révélation ba oh et comment que mon maman so na ebisika obi ke na mona ki bona on dit banga tete yo petit kana noa te pasteur nani ya te ya na bise na zo biso makambo solo ta na loti bo ta na moni bo et puis mbala moko te ate et na yo mona ke non natika et ya koma mabe pamba nde natika na lingaka nanga so makambo beta ba masolo te ya koloba te. Très rarement on peut partager avec une personne au kata musu mutu na peut-être amona to alote loro mo bo pona pasteur to prophète songolo to partager ok ozala réseau tala mais ka bona bana ko na lingaka te parce que ya babilo moko nanu eza na babitumba eza na ba mambo ekele. Pourquoi na lobi makambo bandeko nanga plus ou moins 10 ans passés ndeto okende siko na siège na biso mama na likambo ya lelo plus ou moins 10 ans passés na beta mbali boso na beta likambo en public plus ou moins 10 ans passés nazana zemi ya mwana ngai ya mwasi o akokisa 10 ans moi o ezalaka na témoignage ya pasteur moko évangéliste moko na kombo ya Jean-Paul Kalumba aza origine ya Likasi na Lubumbashi azalaka garde du corps ya mutu mwa munene na epoka Mobutu bino boyebi ko welela ba poste ya itinda bat na mwa ba mambo belé esalaka simba kisi à part na ko sim avant na ko koto occultisme azala déjà sorcier ban sorcellerie na classe na sobe na 4e primaire pesa moi témoignage et na monde ya ténèbres a exercer plus na domaine la musique il était plus dans la musique bande konanga so bolanda ba témoignage ya pasteur ou ya mosali na nzambe wana
Les amis, croyez-moi. Boye babiloko ezala penza ki c'est sa conviction muto ayebisi yo te, muto forcé te, muto atindi yo te. Donc azo pesa ba précision ba makambo moko bino mo bokoloba wow mon Dieu oh nini. Ako expliquer bino ba album ya ba musicien belé profane. Kofi Songolo Pakala titre album le pourquoi ya titre wana eloko nini le cas sacrifice nini ba sala et pona nini. Donc babilo mo andeng wana. Alobaki boye bandeko bolandanga bien s'il vous plaît bo partager ba émission na biso. Alobi boye Kofi a joué mission yako récupérer topé yako gagner ba musicien nyonso dit chrétien. Mission diable apesa ye. Kofi muto aya na secte ya nécromancie na Afrique centrale. Na Congo voilà, et puis en Afrique centrale, alobi Kofi muto aya na secte ya nécromancie, secte ya coucher na ba wei. Na Congo muto aya nango ezalaka Kofi Olomide. Alors akotisa bato ebele. Abi eza na réunion moko secrète batenaka. Kofi azalaka na babenga yango nini? Ah, comment on appelle ça? À terme, momo ezoki mangai. Neti défi, hein? Neti challenge. Abando challenger, alobi, jusqu'à ce que ako déshabiller leur mbongo. Et puis, a gagner Mike Kalambaye. Défi Kofi à Salaka. Challenge à l'Ansaka. Les amis, n'a pas le solo à 10 ans passés. Témoignage à Tatawana. À l'époque, YouTube ezali na ndenge eza liloté. C'était vraiment batu ya ra ya moko ba congolais ba sopa na YouTube. Non ezaka penza te ba chaîne ya YouTube ezalaka penza te ya moko et puis to bana ko s'intéresser pe na ngote. Et témoignage wana ezaki diffusé na Voice radio. Mais na Voice, radio image ya papa na elongi bano mona na tende le komo bona mutazo témoigner bazo filmer. Tant ba Jonas ba bandi sika ko pesa ba témoignage na bango. Ezaki plus na mode ya Voice. Et bandeko tango papa na lobi eloko wana après alobi boye boa bana nzambe bolandanga ta muso bongwana na nzembo lor mbongo ta muso bongwana na nzembo Mike Kalambaye boye ba ke monde à ténèbres ils ont réclamé bango bobondela pona bango. À l'époque ba soupçon ezalaka na ntende komi lelo oh ba misère chrétien bazana kisi oh pasteur Songolo. À l'époque ba spéculation ezalaka na noté. Peut-être ya moko ya rare bato ba yebinde peut-être ba yebi mais ndenge koma lelo ke basimba bakisi ezalaka te. Bandeko abibo bondela pona bango parce que boyebi te yango na profiter na loba na bana nzambo bozolanda so yebi mosali na nzambe moko azana kati ya aza authentique. Les amis bozwaka temps bukaka mabolongo bondelaka nzambe parce que bazalaka ciblé recherché dans le monde des ténèbres bozana idée. Kalanga na bando kansara ba chrétien de bazalaka na bitumba koleka ba pasteur na ye bona bo mwana na ignorance. Mama na ngaye omoni mosel na nzambe surtout o ana église. Yeba ke bitumba ya chaque mondimi et bitumba na ye. Siko imaginer o ana 100 membres par exemple to 50. Zo plus bitumba ya yo mo ya famille na yango moni po ke sel na nzambe. Il faut un mandat. Bato bazora ba risque. Alali na tongo la muki ake fungo l'église. Baye baraté à qui ils ont affaire. Oko kufa so benga mate, na loyenge oke fungo l'église. O banda ko benga na bademo, o banda ko bonde la pona batu tu peux mourir. Oko kufa ba passer belé batika milimo. E belé ba kufa. Azan appel menzamba tinda ki eta ke sa makambo wana na loyenge ou encore ake sala ngo 20 ans. Ya on bomoni ebele lelo basimba kisi parce que eza terrain mo basaka nango te. Bandeko tango na yoki bongo na ebisi bino ke wana soupçon eza te. À l'époque où je ne connaissais pas Mbiye parce que ngana molanda Mbiye na yoko yeba Moïse Mbiye kaka partir ya tanga bimisi nzembo losambo ba tchaka ba pentacle tout ça o mukile bandeko lobela avant gege bima. Lo sambo na ngai boni clip na ndenga sala ngo esalaka makelele azando ki botala basine. Je crois que ça date de plus ou moins 6-7 ans passés hein. Ouais, donc wana na eba na penza Moïse te. Bandeko nanga na lala na butu avant na lala pardon na fuka minzambe batela mama Laure, nzambe batela frère Mike, nzambe to na bondeli. Sama kanisi moko to. Les amis
Bande onangata unalali, na qui voix audible. Les amis, je parle d'une voix audible. Na qui voix audible, ezo ibsanga, Mike asiakoi na piège. Mike asiakoi na piège. Na lamuki boe, na oki pasi. Na tongo na on a partagé avec cette amie Gisèle. Na souligné apsi, ah tama muna mona butu. Apsi nga bon bien. Les amis, je parle de 10 ans passés. Allez-y comprendre. Pourquoi na lobeli likambo lelo? Bande konanga acharnement obo mona contre Mike Kalambai. Ils ont interpellation de la part de Dieu. Mike Fazon à la makolo nzambe. Peut-être baton suba mona que no bolingi ete bozolinga bo déstabiliser bolingi conseiller beta maté. Rien à voir avec tout ça. Nzamba ebisi David. Après yo na ocha mwana no Salomon. Mais ceux qui Salomon a tosingate, ceux qui talo Salomon a tamboli na batras na yote, j'utiliserai les hommes comme des fouets. Pour obétailler ou encore pour ozongisi na nzela. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Dieu utilise des hommes contre toi, il y aura acharnement, il y aura insulte, il y aura. Donc, au moins, que non, il y a mokil mobimba contre yo, mokil mbete les milieux. Si comme toi spirituel, il y a mon mec qui n'engazana ayebi. Ayebi ke ba makambo nyon sezo landaye, ba bitumbo nyon sezo na cause ayebi. Parce que il est spirituel, ayebi. Mais batu mususu oba na banka ba fan ba oye bate ba ba monaka ke no batu balingi maikite. Eza acharnement, batu balingi maika kufa. Lobi, on a discuté longuement avec une amie, AP prophétesse. Alobi nanga me koki pete, bozo monate ke bozo salamabe, le loso ki maika kufi boko zwani ni ngana bisie maika okufate. Toi pe na posa kufate. Nzamba ande na posa na il faut azonga na makolo nzambe. Il faut azonga na makolo nzambe. Bandeko bosambela pona basani na nzambe. Ebele basi batiki nzambe. Mais ya maona pasi ezaka ke omoni kopengwa ya kopengwa ekopengwa omoni ba kopengwa ya loyenge mutu alandi ambiance viva e succès ye akotine na vie ba chéri eza ba réalité oyo eyaka soki mutu akomi élevé bandiko bosakana na élévation te bosakana na succès te bosakana na gloire te. Gloire d'abord est insupportable. L'homme ne peut pas supporter la gloire. Il y a un moment où tout a tombo la ramutu comme un nkembo. En tout cas, ba dérapage est raté. Mais il y a moko au bana ngolo nzambe et bien ba se ressaisir ça. Mi ebele pe mi sousoupe tellement zala bien formé, sagesse ebele o keta mususu a comprendre qui surtout monde à sexe o ka bala na ye avant a muto ba discipline bozwa na bino ete na ba maambwana. Mais mingi surtout bana mibali elo si sa bango ngala ezaka basi sexe satana yebi a aussi li so penza po abambio na se yake. C'est ça. Ma kalamba il faut zonga na maolo nzambe. Ba charnement nyonso bomona ba insulte ba nini nzamba va interpeller Mike. Nzamba ana besoin ya Mike. Ya ombo moni Mike azaka pire petit à Kofi Olomide bat ba yeba te. Kofi azalaka na défi moko. Fallait récupérer Mike, fallait gagner Mike, fallait déshabiller leur mbongo. Et pour votre information, Kofi a recruté basali na nzambe belé, ba musicien chrétien et belé. Parce que Kofi azalaka gourou ndenga zalana, c'est un maître spirituel à initier rabato belé pour votre information. Après ça ba passer belé moto. Lelo o bomona to mona to na ba prophète ya ba pedula. Tunga kotanga kombo wana te parce que ezara discrimination ba ko cha banini na ba nene. Lelo ba bima mibali na mibali. Bomona ba prophète mibali na mibali ba bimaka. Ba musicien chrétien. J'en viens na rozonga. Je vais revenir na olobela ba mambo bane belé bomona ba obima na ko bima na ko beba. Bana na bomona mike ya ba chantre ba musicien chrétien ya ko pola nde bomona bango wana ebele basimbi bakisi ebele bakomi bapedula yango bomoni bazara stable te ba vie moko ya ba mobulu ba impudicité donc trop sale, vous n'avez pas l'idée. Mamno lo banabino j'ai des preuves ezaka ba soupçon te ba mambu moko boko supporter na matoyité
soto lobela yango te ezakara to batela pe réputation yango ya biso. Ah oui, parce que so boye na caméra bo dévoiler nyonso quelque part mabe parce que ba payen ba kozwa yango po ba koma ko finga bino pe lisusu. Yango moni ba mambo bele to linga lobela yango te. Les amis, poto chité boye qui témoigne comment on dit message mosala nzamba pesaka alobi oyo mususu papa na kokufa toyebi papa nani akufa abi yo mususu wana soko bongwani te na obonela na kombo na Yesu nzamba oboma azwa penye la kokufa te au nom de Jésus kozwa wana peut-être osala bandenge belé mais penye la kokufa te nzamba batela penye mais ce qui est vrai ba menace wana et esprit de mort ekoza pe na sima mais nzamba nzambe intercédons parce que prophétie nyonso ezate ke il faut kaka ekokisama nde balobeli na prophétie nyonso il y a de ces prophéties o nzamba lobi eloko boye kokoma esalema mususu bosambela po ekoma te donc tobonela pona ndeko na biso azongela nzambe et surtout tobonela pe pona ndeko Peniel. Certainement le message est passé. Les amis, continuité koya sima na olingana sa ba émission ya milai makasi te za pas plus de 30 minutes. Je crois pour na lelo tosuka awa pour na émission oyo par la grâce de Dieu tout ça continuité. Mes messages ezaka ke nzamba a interpellé Mike Alambai, Mike Fazonga na makolo nzambe. Et ya motu ya bo retenir soki Mike azongeli nzambe te ba mikolo ezo ya liboso ya ozala na avantage na ete mambo kozalele malamu te. Au fait, dans ça l'émission moko kalelo sur malédiction ya Maman Olangi contre Mike na bandeko misusu. Je crois na romekotia continuité ya ba mambo na lina loba awa parce que ezana ba maman penza important. Et na lobela on émission na. Sinon que Dieu vous bénisse. Tout le monde a une balasima. Abonnez-vous massivement, partagez, faites large diffusion. Merci, au revoir, bye. Batu batenga misi sene doctrine, oracle de l'Éternel. Na lobi na bino awa, ba yembi mi bale, ba camarade intime, pour ce que vous avez fait pour déshonorer le nom de l'Éternel. Traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité comme ça. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu. Que ce monsieur est. Vraiment toi? Mais d'entre vous deux, mon konaye, parent n'a pas kokufa. Mais mususu, soko repentir avant te. Quand l'oiseau kamata, moi si na yo mutaliboso, azoye pour la kisayo que bientôt ça sera toi. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.